14 avril 2022, merci na fidélité peu confiance aux Kobaropé Sabiso partout dans le monde. Dans cadre émission Kindoki politique, Wapbisika Tozala toujours on a pour analyser Nabino et Longo, actualité politique il y a République démocratique du Congo. Alors dans cadre il y a Kindoki politique il y a mon Konalelo toujours enregistré pour Nabino ou David province à Kinshasa dans République démocratique du Congo. Toza bon na mwana mboka Anissé Loleka Azali coordonnateur il y a les pouvoirs en marche na Elongo sur la question d'actualité kasi yamboto yambaye correctement to peut zoyer pour répondre à la question na biso tika totangi na bino quelques sujets d'actualité à la une de journaux mon kolalelo évaluation et état des sièges qui retenir évaluation et état des sièges. Premier ministre Samalukonde na équipe gouvernementale na basala qui ronde il y a province il y a nord qui vous paye touri inauguration il y a usine il y a recyclage de plastique de déchets plastiques na Kinshasa Mokolalilo jeudi 14 avril en présence il y a chef de l'état se déroulé na Tango na Zoebisabilo Assemblée nationale na ngambo la bango basa en plénière Mokolalilo toujours jeudi ba député ya mboka Congo ba ko examiner proposition il y a loi électorale pour na maponomi ya 2023 ministre hydrocarbures Alekisaki première nuit na baloko il y a agence nationale de renseignement ANR pour la question oh nanu ebimite nanu ba ebisi bisote pourquoi azali de tenir kasi ce que tu as dit que audition na yeko continuer mon kolalelo pe ba ko pesa biso ba détail alors moi na mboka Anissé Loleka tozana na plateau avec notre politique mbote na yo mbote mama journaliste bonne santé santé malamu lokola kande na loba ke non so kinzambe abatelite oya ko batela ko sala mu sala ya punda nzambe vraiment na zo pesa merci parce que yenda batela biso pe moto zana ngweza ye yangwana abonge na losako mengi parce que azali mo bateli malamu. J'espère que vous sentez un peu crise hein oui ezali ko bika mamikolo na kati ya mboka nyonso utika na Ukraine to pe biso moto ape na part de responsabilité. Crise ya mboka na biso bandakala. Population ndako lela. Mamikolo ekomi mo makasi koleka. Il fait comme makasi c'est normal parce que. Na wite maman so azo ebisa yo mbongo wenze mikolo ekomi mo likama so okoti na wenze vraiment eza pasi hein. Et on a vu c'est normal biloke mata. C'est normal. Président de la République biso ba to soutenir kaye. Tozomona ke mabeza ali. Faut ko ba ke mabeza à niveau nini. Et tu vas mabeza. Mabe uti e pa ba lié o ba ye na kata union sacrée. Ba ye ko bundisa président de la République. Aujourd'hui parti ensemble ya Moïse ezo bundisa président de la République. Et là sous FCCT. Nazo tangela o. OK. Na lobi union sacrée ba parti ye na union sacrée. Ensemble à Moïse ezo bundisa vie sociale ya président de la République. Ezo bundisa ndengeni. Parce que azana ba ministre ne bazana gouvernement. Ba ministre na ba ko travailler malamu te. Ba bi ba travailler ma bepo population finga président de la République pour na 2023. Va voter président de la République. Ndenge moko pe bato ya AFDC. Ya bati lukwebo. Bazo travailler mabe pour ani pour population et finga président de la République. Exemple makambo ya ministre économie otiko sala makambo ya Soni makase. Makambo Soni. Mais est-ce que tu continues à garder le gouvernement? Tu dois appartenir les sources na parti politique soit tu comme homme d'État doit travailler pour Namboka. Y a-t-il encore question? Il y a UDPS, PPRD, tout ensemble pour la République. Bah yé bakandete au moins ceux qui osent ministre. Tu es ministre national et tu es là pour servir le pays. Mais tu n'es pas là pour servir ton parti politique ou ta famille politique, non. Tu es là pour servir la nation congolaise. Et tu es là pour faire l'honneur à la République démocratique du Congo. Mais bango, bato ya ensemble, bato ya MLC, bato ya FDC, bato ya INC, bato ya parti ya Yiki na kate union sacrée, bango bayende ko travailler pour na intérêt politique ya ba parti na bango mais baye ko travailler te na oyo biso to yebi oyo ya le peuple d'abord makambo ya Soni rien ne marche dans le pays rien ne marche dollar depuis tellement na 20 $10 to sanda na $20 et na 20 000 francs
okomona ozosomba ngo tamusu na 21 000 dola emataka te ekitaka te mais biloko ezali ya komata makasi. Biloko eza ya komata. Et le président de la République azali entouré na bato ba oyo bazolinga ye te ke no aresi na mandat na ye, y compris nazo bango le chef du gouvernement Sama Lukonde. Depuis aye azosa leloko moko ya malonga te, population azolela ba ministre na ye azali chef mais eza na ba ministre bazosa leloko moko te. Ministre ya économie baote ko destituer aw mbongo 6 millions oyo ekenda makamba Thomson ekendaka boye. Ozwi lisusu ya baministre baza ebele ya intérieur ase lokito incompétent. Ozwi Didier Budimbu oyo bauti kokanga wana ane alalaki na boloko kuna toyoki nga azokonfirme te menabi nayoki babeza na dossier moko eza na ya 243 millions oyo eza détourné yaone balalisaki kuna. Olongwa lisusu wana ministre ya jeunesse nationale incompétent. Rien ne marche dans le pays. Eloko etikalika moko toke na élection 2023 to reconduit président de la République Félix Tshisekedi po batona nyoso bakende. Pensez-vous que les élections sont une baguette magique pour changer la situation sociale en Boko? Exactement. Sauf quand tu as une élection. Mais tu as une élection, pas ni échanger. Non. On a les pays dirigés par la coalition. FCC, avec qui sont 2 ans et demi, a été retard en Mboka. Bolinga Mboka s'avance d'eni. FCC, bazaki majoritaire. Na parlement, mais na gouvernement. Union sacrée, union sacrée n'est pas bloquée, c'est ça. Il y a un enjeu bison dans intérêt ni ba bloquer so bino bo essayer ba que ba partager bilan. So eza négatif, c'est que na bango bazan 4 na yebi sûr. Intérêt na bango eza nini ke bo échouer. Non, au moins lokola na constitution que non, le président de la République c'est lui le garant de la nation, le commandant suprême. C'est-à-dire bango ba yebi que non to travailler mabe pour na ber nyonso memela na mukongo président de la République na 2023. Ne souci bato na bakosala. FCC a sali 2 ans et demi. Bazalaki majorité partout. Na parlement bazalaki na majorité. Na gouvernement bazalaki na majorité. Na assemblée provinciale bazalaki majoritaire. Sur 26 provinces 25 nyonso bato FCC. Mutu moko ka IDPS bazalaki na Kasai oriental. Ici. Olongo wana ba président et ba gouverneur plutôt na 26 provinces nyonso. Ba gouverneur nyonso ya FCC. Ba assemblée provinciale nyonso bato FCC. Ozwi ba animateur territorial bato FCC. Na DGM bato FCC. Sukubokolunga mboki avancé ndenge ni président de la République azalaki na majorité te. Na territoire bato FCC. Na ba localité bato FCC. Na ba secteur na bato FCC. Tozo kenge na otangela yo. Et si balongwa épisode tozo lobela o balongwa te bazali. Bazo bloquer binoka. Bazali. Ngobila mutu nani? Amda FCC. Mais ça la union sacrée. Lokuta. Et donc mutolate lamba pembe me mutema nkoi. Parlons de la République. Parlons de la République. Il y a crise. Il y a crise que la majeure partie a problème parce que tous autres produire thé, tous autres réunions sont importés et puis les lots blé comme ira vu crise russo-ukrainienne. Mais est-ce que solution est allée pour faire face à cette crise, soit qu'on prévoit lobby sur makamabo komito nyoko maneto nyoko malelote. Et tout nyonso toza nango lelo esali pendant 18 ans.
soki 18 ans ancien régime esalaki ebongisaki makambo. Ancien régime c'est le qui. Moi je parle d'aujourd'hui. Mais donc oui, aujourd'hui mais que devons-nous faire pour que tu évites que na ba crise ya boye na mboka na biso mikolo ezali koya lobi to nyon commandé to nyon comme leloté. Mais c'est ça j'arrive. Je suis là pour dénoncer. Nyonso yo tozo vivre. Donner des idées aussi bien sûr. Oui, je donnerai mes idées. FCC c'est 18 ans babomaki mboka. Ce qu'on a 3 ans, ceux qui 3 ans et demi au président de la République qui a sali, azali na majorité à mon côté. Nous sommes bloqués, nous sommes kobeba. Non, tu connais son habit que non. Parmi 26 provinces, nous, ba gouverneur nous, bazaki bato FCC. Kamoko, muta, ya IDPS côté à Kasai. On y faut ebayango. Ba président assemblée provinciale nous, bato FCC, bazaki majorité partout. Aux une animateur yon territorial, bato FCC. Na ba localité, bato FCC. 18 ba onyo bato akangaki yango. Ba kota ki ba secrétaire généraux, bato nyo FCC. Toye na kati ya nouveau régime na biso président de la République. Président zangaki majorité. C'est-à-dire, aux président de la République, mais il manque la majorité parlementaire et la majorité provincial, partout. Tous les trous, président de la République était bloqué. Pour n'y n'a qui majorité. Tolinga qui sikoto salanini. Et c'est qui président de la République, à lobby le qu'on a président de la République qui n'a pas majorité. Tout ça n'a bino, pour nanini, tout le qui intérêt mboke qui liboso. Maman est, nous sommes président de la République à Kainsa qui batona bazana mité mamalam. Baye ko bloqué tout. Pendant 2 ans et demi, FCC sali na régime, FCC a bloqué pour bazaki majorité partout. Tolongo wana, toye na kate nyo sacré. Union sacré ba to uti kuna et pas Kabila bakati na kate nyo sacré. Ba Kiabula, Jacques Kiabula gouverneur ya Okatanga, Bango Bila et compétent isusu bobo boloko ayeli isusu. Ba gouverneur compétent bayeli isusu. Nakate nyo sacré. Bazali banani, bazali batindami ya ancien régime bato FCC. Miso batindi bango bo kebo bloqué. Nyoso yande ko bloqué. Na ba province, yebisa province e ezali vraiment nakati ya stabilité ezate. Non c'est ça conseni. Bazo servi FCC. Pour nini bato ba ina président de la République pour na 2023 aza ndenga kopesa bilan. Na union sacrée, tozali na bato bazala kate union sacrée, tozaba ensemble ya Moïse, MLC, ya Poussou Mwabilu, na INC ya Vital Kamerhe, na AFDC ya Bati Lukwebo. Bazali majorité kuna na kate union sacrée. Mission na bango ezali ba bloquer président de la République. Ba yende ko bloquer président de la République, tant de population zonyo kwama. Ya mwana la meilleure solution. Et loko oyo tunia que notre autres produits te pour nini parce que président de la République azali na majorité ya ye moko te batona bayende na système amutema mabe ya ko bloquer président de la République bayende ba bloquer pour président de la République a échoué na mandat na ye pour na 2023 ba finga ye pa ba congolais mais heureusement biso LPM mouvement politique soutenaka Félix Antoine Tshisekedi na vision na ye que mboke kende liboso. Nde yango nozomona nazobisa yo na mandat oyo tozelelo côté. Oui nazobisa vérité. Tozelelo komo côté parce que vous avez qui ne loko kopesa te soit tozelelo côté pour nani. 5 ans ça suffit 5 ans quand même ça. Mais il faut la vérité. Rien ne marche dans les pays à cause il y a coalition batona bazo servir de ba parti politique na bango na ba famille biologique na bango bazalité au centre qui va travailler pour un peuple d'abord jamais président de la République azali na mutema malamu kemboke ke liboso mais les accompagnateurs bazali ko accompagner mabe bazali ko détourner exemple on appelle ça exact clair makambo ya 100 jours et kenda tande ba détourner mbo projet ya Chilengelu ba détourner mbo. Les rôles sous 145 territoires. Bah on peut s'emboquer pour ma initiative au président de la République qui a joué pour ma campagne 145 territoires.
Pour nani territoire na territoire, etonga banzela, etonga ba école, etonga ba hôpitaux, etonga ba stade. Nous sommes les aponi, ezapona epesa ba jeune misala, epesa ba to misala. Mais au comment na bato ba koya ba détourner mbongwana. Yango na sengi na IGF. Pe na justice congolaise esa la rigueur. Au détourner mbongo, il y a projet makambo ya 145 territoires. Bah, il faut pas 4 ans, il y a 100 ans. 20 ans sauté. 100 ans, va condamner au salaire recours. Va rejeter en haut. Il faut la répondre. Ma question était de savoir comment faire pour ne plus dépendre de l'extérieur. C'est vrai que ça vaste, c'est vrai que ça mounene, c'est vrai que ça passe inambalamoko du coup, mais to banda wapi pour que lobby ceux qui ba crise ya makase beti ata na monde entier tous a quand même na moi ressources na biso to mona lelo lipa ezo kende presque na obunga parce que to dépendant na bleu ezo utalibanda alors que tous a pe na ba ressources tous a mabele tous a na bongo to repe osala pe na ndenge na biso moko ato survivre nini to banda wapi to sala nini pour que lobby to nyoko mané to nyoko malelo po to nyoko matelelo pe lobby esengi kaka Sama Lukonde na ministre na ye oyo compétent na ye moko sama ze compétent ministre de l'agriculture. Il faut batombola agriculture ya mboka. Lelo Chine e matapo na agriculture. Canada e matapo na agriculture. RDC tozana tout ana kata mboko. Mais comment faire si c'est la question? Yango na ebisi. Commencez par agriculture ya mboka. Baba nana na côté agriculture. Agriculture ya mboka balonaka ba masangu bilanga ba café ba cacao tozali na ba matie ebele na kata mboka na biso kende pa na biso tozana zamba na biso munene no mais zamba eza exploité te agriculture nde oyo mute tombolaka mboka na côté ya richesse. Agriculture. Au moment côté agriculture, au côté à pêche et élevage. Ministre y a agriculture, na ministre y a pêche et élevage. Bazali ba étiquette. Au moins ba maquette. Ils n'ont pas assez de moyens. Sur autant na ba budget en boka na biso okuta ba pourcentage peut élevé te na ba domaine. Bazali na ba yoga. Ba domaine est présent sensible lokola. Bazali na ba initiative te na mutu. Bazali na ba initiative te. Parce que ba ministre ami balé à pêche et élevage. Ngaso tsenga ministre pêche et élevage. Je suis un ancien pêcheur. Et donc liboso na ko commander kaka makambo ya ba canot de pêche. Et kota na balaki na biso. Et bon mais na biso bambisi biso moko awa to kola biloko a fraîche. O ma ba to kola biso bazo kufaka papa ma ba cancer ba biloko belé poani. Kolega ba biloko a formol. Il ne suffit pas de pêcher, il suffit de les conserver, il suffit de les distribuer. Oui, c'est ça. Pour que non, idéologie, na auto ebiso qui présente depuis Kazaki na Kinkole, non? Pour makambo ya kosola ba pêcher. Ba initiative nyonso ba pesa ke yango. Mais muto ya o asimbi projet wana. Jusqu'à présent, dossier kenda sans suite. Il y a un biso que non soki na ministre ya pêche et élevage, n'est-ce pas? Nakobenga ba pêcheur nyonso. Qu'est-ce qu'on peut faire? To ko conserver ngondengeni, to ko sala ndeni. Faut ko sumba ba canot de pêche, ko ta ba laki boy, na fleuve na biso, to ko le biloko ya fresh. Na makambo de l'agriculture. Bobongisi banzela. Nzela ezuta par exemple Kisangani ezo ya mbandaka. Ya Kisangani ezo kende Katanga. Ya Katanga ezo ya mbandaka. Okomona na Bandundu ezo kende wapi? Ezo kende na est. Ya est na mbandaka. Congo central les okota ekeboy okomona Congo so banzela totongi yango agriculture ya mboka to vandisi yango okomona économie mboka kozala stable ba ministre wana bazangi nde ba initiative musana bango zani ba nomenga naiba mais avec le ministre ya na initiative tenyon c'est na kata programme gouvernement ezaka appliquer te poani baningi ko iba mbongo soki ministre oza sérieux olobi ke non na secteur na ngai na niveau par exemple ya pêche élevage naza besoin ba canot de pêche et sili toka canot de pêche ça c'est fini ba conserver ngo sili ba ndi siko ko distribuer ngo
population koleka biloko ya fraîche. Ok, d'accord. Tozali pays eza riche na monde. Topusana tolobela likambo etali loi proposition de loi électorale oyo eza examiné mokolo ya lelo na Assemblée nationale. Selon yo nini penza ozo koloba to mpe komona mabe na loi oyo euti koleka loi électorale omemaki biso na baélection ya 2018? Bon, omoni baélection na baélection ezalaka na réalité nango. Loi oyo ememaki biso na 2018 na élection bamodifie yango nani. Oyebi pourquoi bato ya FCC bakoboyaki non baexamine loi wana na Assemblée nationale nalandi bango bazotia makelele mpo batiaki deja oyo babengaka nini bagarde fou na bango. omona batia bagarde fou sikoyo tata nzambe mpe nzoka nde alalaka mopanzi na biso ya population. Président de la République Fatih Beto abima président de la République baexamine loi wana mpona tozala baélection démocratique. Nini faut olongola nini faut bakisa. Non, il faut natanga ngo siko bien. Pour misusu natanga ngo mingi te. Et dans ba secteurs article misusu natanga ka mukemike. Ya na lobi ba examiner ngo. Assemblée nationale est deuxième institution. Ya ngonde fotaka ba loi et contrôler la gouvernement. En d'autres termes, ya nde mutesi mimboka. Pourtant bo voter mibeko bo simimboka non. Ya ngwana ba député musala bangezali ko contrôler pe ko voter. Ba examiner ngo très bien. Pour l'élection il y a 2023, elle est transparente, démocratique, et la population a voté massivement président de la République qui Félix Antoine Tshisekedi en 2023 pour moutako battre Félix Antoine Tshisekedi en 2023 à Zate. Moutako battre Zaka Kanzambe. Ce qu'on Nzambe pas à côté de candidature. C'est-à-dire que non, moutako battre à Zate. Pour nous, on candidat mon côté à battre Félix Antoine Tshisekedi. On va battre la ZAT. Bon, tu as une élection vraiment prétentieux et ça. Tel élection, ça lobby. Félix Antoine Tshisekedi a combattre Wangonyos. Vous avez votre bilan présenté à la population. Bilan Nabiso. Ezali pour la présidence de la République ezali positif. Mais bilan du gouvernement de Kokabolango en 2023. Parce que le pays a été dirigé par la coalition. Président Zabilan Naye, gouvernement Zabilan Naye. Comme le premier institution du pays. Adam Zabilan Naye. Donc, celui où est Simba qui est président, où est Simba qui est, il y a une institution. Institution, dans 4 institutions. Président de la République, Adalaki na makanisi kemboke kende liboso. Adalaki na besoin que makambomboke ke liboso, kurezala, gratuité enseignement, ben investisseur, baya awa. Ozomona. Soki lelo na 2023 tokomi pona kopesa bilan gouvernement tokokabolango parce que pendant 5 ans le pays a été dirigé par la coalition. FCC a tiaki biso na distraction pendant 2 ans et demi mboke ke na kao lelo toza na kate nyo sacré makambo ko simbate FCC akopesa bilan na 2023 INC akopesa bilan na 2023 na kate nyo sacré aza kata opposition te aza kata pouvoir. Avant le ministre n'a pas de pouvoir. Liaou, Aouti n'a pas perdu, non? N'est-ce pas? Mbosso Kodia, Aouti n'a pas perdu. N'est-ce pas? Bon, parce que n'entendez Moussous. Nani, na 2023, Toko Kabola, bilan. FCC, quand je parle, FCC n'a pas perdu. N'a pas parti à la Kiwana. Toko Kabola, bilan na 2023. Ensemble à Moïse, à Kopesa ou à Epé bilan. MLC à Kopesa ou à Epé bilan. AFDC à Bati Nukwebo à Kopesa ou à Epé bilan. INC à Vite Caméra à Kopesa ou à Epé bilan. IDP si pe biso, to Kopesa ou biso bilan. Mais vous avez dit que IDP. Ah, il y a plus mobile to Kopesa ou biso bilan parce que pendant 5 ans, et pendant 3 ans et demi, de 4 ans, qui dans 5 ans d'élection, le pays est dirigé toujours par la coalition. C'est-à-dire en 2023, IDP c'est comme tu appelles ça contre rendu à mon côté. Non, parti yo son atanga na ba ko pesa contre rendu parce que ba diriger Pemboka baza ba ministre na ba on a gouvernement. Est-ce que vous savez que depuis toujours le pays est toujours dirigé dans la tautologie par les alliances, par la coalition, par tout ça. Et ça la partie politique mon côté joue déjà majorité dans le parlement. To yebi
yango ke aucun parti politique a cause de majorité. Alors on a raison. Non, tout ça Kabila kuna azaki na majorité propre ya ye moko azaki na coalition te. Mo coalition azaki te dans ce régime. Kabila nde muta benza waboya bandimi. Mais ça a alliance. N'est-ce pas? Mais azaki na coalition te. Badana coalition. So a travaillé na Palou, so a travaillé na Bangonion Sorana ezaki parce que ezaki des alliances. Mais jamais il s'est dit que si on a simbité, c'est parce que le Premier ministre a quitté. Kuna coalition a quitté. C'est parce que le Premier ministre a quitté. Non, kuna coalition a quitté. Kuna bazaki na MP, majorité parlementaire, basangana ibangonyos. N'est-ce pas? Tande ba mo échangeaka. Bazaki na MP, majorité parlementaire. Ya bango moko. Toye na FCC, Front commun pour le Congo. Ya bango moko. N'est-ce pas? Ezaki ya Kabila ye moko na batu na ye. Mais on a tout à Félix Antoine Tshisekedi coalition. Mon coalition, c'est-à-dire que non, to sangana. To sala bo moko. Oyoki hein? Ah biso to zakata coalition. Le quoi to zakata coalition. Na 2023, muto opesa bilan na ye. Moïse a sorti makelele on a pamba na 2023 ko pesa ye bilan. Ministre na ya ESU. Ye wana no tema kamba osa busoba. Nicolas Komatisa ba France académique abomisi ndeko na ngakuna na Équateur wa azui masasi ana kufi étudier kufi wana sikokuna leo na mbandaka grève salemi gouvernement provincial wabiki non ba suspendre ba activité académique bobo est compétent tala bobo akoluka sécurité za nakata ville mbandaka po président de la République atika koya. Parlons République, tous on déjà comme Manasuka, il y a une émission à Bicha Mokonalelo, j'aime beaucoup plus qu'on parle République. Tout comme Nasuka, vraiment, il y a une émission à Bicha. Que pensez-vous de la proposition requérir un dialogue avant de passer à l'élection? Dialogue a été. On est basé à FCC, na la Mouka. Tu es basé na Bango. Maman, jamais. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, pays Zakana, dialogue. Est-ce que oui, moi, il y a dialogue dans les années? Tout ça, africain, qu'on vend dans le sol. Non! Et ça, la culture, on a biso, on a beaucoup de choses ici, baté, dialogue dans les années. Ce qui est dialogue à Kosola, les solo, madame. Mais dialogue, on va dire partage, il y a pouvoir. C'est pas qui est solo pour nous y bander une cosa à l'élection. Et bazoluka partage à pouvoir. Moi il y a dialogue ezalaka partage ya pouvoir. C'est-à-dire que FCC akoluka partage à pouvoir. La muka palo azoluka partage à pouvoir. Ndozo mabako sala tout ba to kenaka ta dialogue. Dialogue ezata ba élection en 2023 à bientôt. Dialogue eza musalani. To sala ba dialogue ya to bénéficier de le mode. Dialogue ezate. Na 2023 ba élection ezali. Et naza contre na makambo sama lukonda uti ko bakuna na kati ya est. Sama lobi que non na 2023 ba élection ko zala te pona à cause ya état de siège lokola Ituri na Nord Kivu eza na kati ya état de siège. Jamais. Sama lukonda ne za ba jeune na bango to yebi. Mais il a été clair lobi que pas question d'aller aux élections sans le Nord Kivu et l'Ituri. Il n'a pas dit que l'élection est zalatée. Ça est loin. Sama lukonde ayeba nazo biseto ken élection. Pourquoi? Timbala en 2018 a organisé une élection sans Yumbi, sans Beni, sans Boutembo. A organisé une élection. Tous on a combien de provinces? 26 provinces. Ceux qui provinces me balé, ils ont un problème. 24 tokens élection pour biso tous on a besoin tokens élection en 2023 pour topper sa majorité parlementaire na président de la République et token les sous Corélie président Félix Antoine Tshisekedi azonga na pouvoir. Ne posa na biso yangwana sama lukonde azobanga ayebi ke so na token élection 2023 akozonga soute na kata gouvernement akokende botako mafuela akende sama zokende. C'est qu'il faut qu'on évalue peut qu'on retenir quelque chose na passage à gouvernement équipe gouvernementale na Est démocratique du Congo to retenir ni eza devoir na bango. Ils ont des voix à Sama Lukonde. Mais il faut que la Siko Sama Lukonde appelle sa compte rendu. Ou bien chef du gouvernement, porte-parole du gouvernement appelle sa compte rendu. Ne soit appelle sa compte rendu, n'a qu'à examiner après n'a qu'à jusqu'à présent appelle sa compte rendu na hote. Parce que quand on a qu'on évalue na place na bango.
porte-parole du gouvernement évaluer na hôtel. Mais c'est normal, c'est un devoir. Bakende kotala nde bazo la siko pour évaluer ce que situation dans les. Mais quant à moi, évaluation on a et on a nous boy. Pourquoi? Parce que infiltré bakota ka ebele depuis à fidélité lelo. Bakota na mboka na biso. Yango nozomo lelo insécurité za la kaleo na kati ya mboka. Insécurité lelo po esi les lelo na lobité. Eza lelo na lobité maman journaliste, eza lelo na lobité. Bakosa hote. Même sous état de siège. Ata état de siège, nenge za wana. Pour insécurité si aussi la lelo na lobité. Bato bakotisa déjà ba misisa na bango partout. Et aussi la lelo na lobité. Population, il y a RDC et pesaka confiance na président Félix Antoine Tshisekedi ba reconduire en 2023 en majorité propre ya ye moko. Ils ont affirmé que aussi la lote à quoi bon être sous état de siège. Yango na état de siège kolongwate jusqu'à ce que insécurité aussi la nakata est. Pour aussi la lote donc batika la sous état de siège ne za la kaka. Ezala administration armée tout ezala kaka wana président de la République à la kisi bolingo na ye a décrété état de siège. Et c'est ce qu'on est na biso ba ressortissant à Grand Kivu. Tu accompagner état de siège ona mais bango bazo bundi cet état de siège ona. C'est anormal. Pourquoi pas République Mobimba parce que faut pas koloba toujours nde makam tozo telemela makamba tribalisme. Non, il tribalisme non. Mboka Mobimba faut accompagner projet et non seulement parti moko. Na zo bisayo. Biso tozo accompagner. Je suis de l'Équateur, je suis congolais. Bato ba kufa na est na zo sepelate, ce sont mes frères congolais. Maintenant bato na bazo kufa. C'est-à-dire bato ya ressortissant à Grand Kivu bango moko et en moko baza complice na makambwana pour moyiba koko ya koyiba na ndako te sans pour autant que non mutu moko la kisenzela ndoki akoya koloka ndoki akuta libanda te aya koloka na famille sans pour autant asa la collaboration na ndoki mona kati ya famille. C'est-à-dire bitumba est na poesi là bato est bango moko ba se dénoncer ba notable kuna ba sukola maboko ba longwa na bakata ba groupe armé bazo soutenir ba groupes armés wana po ba bomaka bandeko na biso po bango bazwaka ba minéré kolobango depuis que la personne a apporté de preuve et Michel Elo esili yango na sengi de la fin oui eloko nga na sengi IDPS parti na biso ba conservation IDPS ba fungola miso ba pexé ba communicateur yo yendeni naza communicateur te. Moi je suis pas un communicateur, moi je suis président national LPM, moi je suis pas un communicateur, je ne suis pas apparemment bo beta libanda makasi ba bit non ba konzi ya parti so ba monique nungu nungezo le ka ba vandi si bato mais naza président ya LPM, il y a le pouvoir en marche, soutient la vision et les actions du président de la République. Lelo nazo tele na makambezo le kan Équateur. Lelo et compétent ya bombo boloko na et compétence ya ministre intérieur babomi ndeko nanga kuna en Équateur. Ce sont des accusations graves hein. Babomi ndeko nanga yo kana zo biso na biso pourquoi ne babomi ba matisi fraise académique mutu a marché eza devoir na ye a marché ba soda ba policier ya selo ba beti masasi et pas nani et pas ya jeune étudiant wana akufi ye bobo boloko azalaki wapi po ayeba ye azali lokola président ya province. Il fallait la police nationale bakende basala nini ba protéger ba encadrer ba jeune étudiant o ba bimi na balabala o ba ke ko revendiquer pour na droit na bango ba encadrer marche na bango mais comment kiti ya ko boma étudiant na policier pa ke ko kufa tina commune wangata ekei ko tumbama cause ezali bobo boloko azali compétent tala leonde ba suspendre ba activité académique nyoso nezani bobo c'est un kabiliste mission nezani ni alingi président de la République aya en Équateur te alingi président de la République aya en Équateur te ngono zomona et sécurité siko comme na carte Équateur to iba gêné il faut alongwa yo na sengi na peuple congolais ba pesaka confiance na président de la République 2023 ba voter massivement
bapesa majorité parlementaire ya yemoko po etemboke ke liboso nani ministre intérieur na lobane azali compétent parce que makambo ezoleka na Équateur ti lelo ezaka cause eza ye parce que population kuna elinga bobo te balinga bobo boloko te po azali compétent mais ministre intérieur aselo ata noko na mutetela na kotela ete ya zokotela bobo yebisaka sikona azoluka insécurité na Équateur ezali aselo et monsieur ici tokutani prochainement na yo poto sola makambo nyonso oyo olingi koloba ta mususu o petika linga koloba merci sama lukonde ndazaka compétent sama lukonde azali compétent sama lukonde azali compétent population ezo souffrir président de la République mboka ezo simba te bato bazo bloquer mboka ezali bato union sacrée mobimba rien ne marche dans les pays. Rien ne marche, population toujours souffrir, faut dire la vérité. Bato ozo faire souffrir population et les ali bato oyo ba yena kate union sacrée. Ba FCC, ba MLC ya Mbemba, ensemble à Moïse, INC, na ba AFDC, Moka ezo simbate biloke comme komata. C'est fini pour aujourd'hui. Tokutani prochainement on a invité Moussousou toujours avec le même plaisir. Beaucoup mais na biso na numéro affiché juste na bas écran na bino boti na ba suggestion, ba question et puis ba critique na bino en tout cas beaucoup mais na biso na page Facebook na biso na ba plateforme nyonso ya internet tokutani prochainement tika tenza mbera benisambo na biso comme le Congo. Bye.